vendaki bakima ki bango déjà libela événement esami ki yango nous c'est événement il faut comprendre yo eza jeep moko no o bozali bino nyonso likolo ya jeep na yo kozali likolo ya jeep c'est-à-dire oza place moko mais yo ozosala makambo nyonso wana sante baninga na yo o bozala bango na jeep bango bazwa initiative est-ce que na jeep oyo ozalaki le plus gradé à part commandant na bino plus gradé wazalaki plus gradé wazalaki sikoyo initiative wana eutaki wa otiki na plus gradé ozoyebisa bango te me yo okiti ozwi relève ya commandant prévu plus gradé wavandaki na katikati est-ce oyebisaki bango ono bakonzi tala chambre yo bamosala na bino ya polise oyo moko ata mokonzi azali nokosala ndenge olingi c'est ça eza bongo te mais osali parce que tomoni mpe place baatake chef te tomoni place baatake policier moko te ozalaki na ye mais yo okiti na ndenge na yo pendant que chef apekisaki prévenu otosaka bakonzi te mosala soldat na police eza kotosa sikasi mais ozotosa bakonzi te oza exposé omoni ndenge oza liboso ya public asi otosi te yango auditeur alobeli yo oviole kosi en tout cas pour la chef na ngai komana compagnie na ngai bazaki na lokuma mpe to mpona ye atilaki ngai kita te apekisaki to kita terrain échangeaki makambo sur le terrain tomoni bina terrain soki échange oza 11 pourquoi kaka yo moko nde ozwa initiative nyonso wana to obeta na masasi baninga mosusu bavandi me yo kaka mpona nini ebele nyonso wana tovandaki tozalaki bango bavandaki na ngambu na biso ntango tovandi biso nyonso wana ide ya moto ya kokita ezalaki te komaki alobaki tosalelaki tovandaki ese chef abeleli chef to longwa tozonga awa deja eza madu alobi na nga nasola na bato nasisa na bango bamisa tookende efeke ntango bato wana bazoya esengaki bakoma vers chef batake ye mpe azalaki soka balosani totune bien te so amonaki bango te nga namonaki bango sikoyo tribunal alingi aye komaki alobaki tosalelaki tovandaki ese chef abeleli chef to longwa tozonga awa deja eza madu alobi na nga nasola na bato nasisa na bango bamisa tookende efeke ntango bato wana bazoya esengaki bakoma vers chef batake ye mpe azalaki soka balosani totune bien te so amonaki bango te nga namonaki bango sikoyo tribunal alingi aye azala se po azala chef na zone akoyi bamatala jipe akota na chef eske apesaki ordre ke yo kita ozela ngai apesaki ordre ye apesaki te esengaka nde élément akiti azala chef na ye yango tribunal azokama bainitiative na yo baplis grade bazali me yo kaka nde ozozwa initiative ozalaki amine na molimo nini premier ezalaki molimo nini wana toke na violation de consigne toyoki yo tozongi na meurtre koboma abetaki moko likolo distance ezalaki boni entre yo na bato obetelaki masasi SD bango bazalaki bazongaki deja nsima kote ya avokoma ante ya robo bango bakomaki deja pembeni wana robo oyo donc kozonga lokola boye SD ya mwana bango bazongaki so ti kote ya avokoma robo
na médical ça ta poussa il doit santé mi pour na beti pour moi le pour la parler en qui Banina non peut avoir une bête ça c'est tout. Banina on va mon qui C'est que ça c'est que nous avons pas essayé. ezaki mote pourtant ntango abelaki bongo chef pala adelaki place wana tosalaki mwa otene place wana soki moto akufaki wana koro ndenge monana na mpe ata soki na mona etongo moto alalaki wana bankete esalama wana to motu mwa alinga alongola koro yango balongolango moto yango alongolango nani motu bakufi wana kwe wana tomoni ye mpe te chef ayangi ti place wana totatali atali awi tomata na jip chef atelemaki wana tenaki aya lomata na jip tomatimi na jip donc que c'est moi monté na mungani ni yo right na la vida que na vida na la vida que banki na jiu bi be ta mo bi be tu mo ma ta mo to zo de na mo ga ba be na ta ma zo ba be aba di mo a be to sa jiu o bi abo kadri e ba kadri na pe a pe chef order ku kadri aba na be lo di na sa ni sibo yo lo be ta ni sa si ko no na auditeur a lo bi o bo mi mutu o be ti ni sa obeta mutu sasi bona beta mutu sasi te soki kore ya mutu ananga na koma te ezali bakokolakisa ta koro abomi mutu te abeti mutu na sasi te onga na yebi bakainga efeki ntango akotaki na unité ifale kozelisanga na unité komona nanu kore ya mutu yango ngai nabetaki masasi asambi mpe na unité mpe te mpona yo dossier tomoni procès verbal ya confirmation ya liwa omoni mpe certificat médical ya liwa ba docteur Kabasele Mpuki mpona asine nde biloko eza na kati ya omoni mpe dui oyo obetaki wana eza mpe na kati ya abi ba objet saisi atalisi biso ke moto akufaki na lisasi oyo obetaki épreuve ya kokoma na papier toyebi ke na lieu public motu tu akufa na lieu public eza na baimage bazala motu wana aza kolongola corps procureur akitaka wana corps ya motu wana balongola yango procureur alongolaki yango to banani balongolaki corps ya motu akonga nayebi na bomi motu te nabelaki ko ya samasa parce awa docteur ya bal oyo ezwaki ye na entre thorax na abdomen awa docteur akomi otu kolanda yawa baninga babeti te kaka yo nde obetaki yo nde olobi kobeta likolo ministère public alobi nanu te akoloba tribunal alingi nde acomprendre nanu oexplike ezalaki boni moto amemi yo aza wana biso obetaki likolo obetaki na se batemoin mpe soki bazali bakoya kolobi apesa rapport eza mambo à cause ya acte ya nasa abetaki masasi ça c'était la question d'ailleurs il a même la réponse qu'il avait donnée. Et nous allons faire la lecture en français. Maintenant qu'il y a mort d'homme par balle, et l'unique personne qui avait tiré cette nuit-là, c'est vous. Pour vous, là on rentre vers le but. Pour vous, qui est l'auteur de cet acte? Là, il coupe court. Il dit, c'est moi qui suis l'auteur de cet acte. Pourtant, yo lobaki ke yo nde oza auteur ya acte wana. Kwa mutu akufi. Kesho to bandike mutu akufi. Mutu abeti masasi kaka yo. Tangu yo siko lobi, yo nde oza auteur ya acte wana. Yo elingi koloba nini? Tangu batuni yo ke yo nde obetaki masasi. Siko mutu akufi. Nani aza hotel ya likambo wana liwa yo lobi eza yo siko yo ozo comprendre nini na réponse mo tango yo pesaki ngai nde naza hotel ya likambo wana ozo comprendre nini wai nazo comprendre ke tango tozanga question wana ina na beta ki masasi acte wana unayebi se ke ngai na poser acte abeta masasi wana mais na beta ki mutu te na boma ipe mutu te ko ngana na comprendre ya mwana
au moment où tu as besoin guité avec des mots ça c'était quand tu m'as question acte wana na poser que on a posé acte wana et robeta massas écolo et avec des mots ça c'était question na mise à clé nalobi awa mutu akufi na lisasi yo kaka ndenge obe yo nde kaka l'unique yo ndo obetaki masasi na tuni yo na butu wana pona yo nani aza auteur ya acte sokataki deja olobi yo nde oza auteur ya acte wana bon tribunal quoi ntango yo obetaki lisasi mokonzi na yo ayaki ntango ayaki okotaki okendaki lisika oyo obetaki masasi okomi koluka kotala eske ezwi mutu to ayaki kaka komaki kokei ye ntango tozongi alobi ale mata tokende totelemaki moke wana alandi mpe movu wana amoni eloko te ezalaki place wana akendaki kotala na matiti azokofuye azotala ti alobi ate ezwi mutu te etokei to ntango ayaki ayebi so kaka bomata na jip aletokei ye azongi alisi na le bomata na jip tokende tomati na jip yatema sisi na bato wana kozonga azozonga nde tokendaki so soki moto akufaki wana alingaka telemisa jip wana atala moto yango mais oyo nga nayebi nabetaki moto masasi te na nzoto akufa ntango nayebi na se eloko atenaki nongata jip ya lese soki moto akufaki wana chef alingaka telemisa jip tokende te anga tala moto wana kasi yango na tuni eske ntango ayaki ayoki yo obeti masasi akendaki koto yo obeti na zamba na matiti wana azotala eske ezwi moto eske akendaki koluka to ayebi soki abomata kokende kokende otala te kasi yango wana omoni ntango batali nde bakuti motu oyo azoki masasi po bokendaki na bino kotala te kokenda kotala te posiki oyo nde onyozo ezwi motu te po yo obeti na molili siko bino mpe boke otala te motu masasi te oyo nga nayebi ezali kaka juste place oyo babiki oyo moto akufi liboso ya sd biso tozalaki liboso ya sd bato ya sd na kati ya lopango bakangi porte bato wana bawutaki nde ngambu oyo ya palais du peuple vers bakatiaki na ngambu okima ye bakimi mpenga ngambu ya palais du peuple lisasi na bango pembe na place wana ya liboso wana matiti ezalaka mpe place wana te lisasi oyo bango bakimaki eza place bato bavanda batika bamapa mabele ezalaka mpe wana bamitu bape misu bamoto evanda wana bati mo mpe ezala wana matiti place wana ezalaka te soki moto akoyo wana même ici bato bavanda wana minui wana ti 4h bango batrouve corps wana mpe place na corps wana bango bazomota image kokanga mota photo komonaki iyo moto akufi ye komimela ngango ti ata presque ata unité te ataka na commissariat to place mo bango baya na image wana bapose komona image preuve ke te moto akufaki ye Isa maintenant na vai na état major na bakenga devait état major na sambi kutu kuna te na moni pe preuve moko te ba lekisi nga mala mona ki ti service spécial et lequel nga pour na service spécial na sambi kuna service spécial kufi ba ozanga be preuve nga ba vandi sana état major basala basambisa na état major avant que batina na niveau wana mais comme ba moni ke batina nga mbang ba ndo batina mbala na basala enquête ça maki basala enquête résultat tina vendre na service spécial vous avez résultat na mona baquette tout le monde va comme la papier na ba week na ba bande défiante mais ata preuve bébé so ba bomi mutu na bala ba na le public avant que la corps wana faut procurer la kita soit tu pas image ya mutu wana kufi ko publier to la kisango ke po za partie munene ba bi ke za partie place à partir munene na ba oza image ya mutu wana ba ko publier mais pas que ça bazui image ya mutu te mais ba komika écriture apanga ba kambo ba komi et preuve ya mutu wana kufa ki bazoki image na za nango et boso ba la kisio siko po yo singa ka preuve ya photo o ya mutu akufi boso partie civile ba la kisio po yo singa boso partie civile la kisio o lo bani o ngana osenga ya mwana mu capitaine boso ba la kisio ndoko ndi na wandi matepo na bomaki mutu te bala kisala ndi image na mona ndi mu capitaine bala kisala image boy mu capitaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorablement. Il était devant nous, raison pour laquelle nous lui avons une qui lui a été administrée, cherchant à savoir si... La première question, êtes-vous à l'aise pour répondre à nos questions? Acceptez-vous de comparaître sans être assisté par un avocat? Oui, j'accepte. Nous
nous lui avons posé la question. N'est-ce pas que votre est tiré? Oui, ça c'est lui. Parce que là, il est déjà sept. C'est une erreur commise de ma part. Là, il passe. Nous avons enchaîné maintenant une autre question par rapport au meurtre. Une personne qui avait tiré cette nuit-là, c'est vous. Pour vous, qui est cet acte. N'est-ce pas que vous aviez violé la compagnie? Il dit oui. Autre chose à dire. C'est lui qui vient. Il dit, je suis policier, je suis déjà tombé entre vos mains. Vous, mes chefs. Déclaration faite par le ci-devant prévenu. Devant nous, ministère public. Parce qu'il est passé largement aux aveux. Et pour la violence. Il est déjà dans l'infraction. Et il s'abandonne par le ci-devant prévenu. Parce que lui, là, lui a s'abandonné de la loi. Parce que lui-même dit il est déjà dans l'infraction. Et il est position. Et là, lorsqu'on lui posait des questions, une autre option à prendre est celle de dire la vérité. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est parce qu'il a eu le temps de se conserver. Et là où on l'avait envoyé, tout en oubliant que, Obetaki bal la direction non dangereuse. Le bosseur auditeur, on dit que l'issas na wana nde bomi mutu. Est-ce que koyebisa biso que l'issas obetaki wana sali dégâts ata moko te? Licence nga azalaki na licence bato akimaki nandimi teke nango ekoki kozwa moto to licence ongo atelemi awa na place bino na place pazobe poto etoni wana nde bato akimaki nakobeta licence awa ya kanono dachile pa likolo eza place moto poto ezali impossible abetaki moto licence te abeta moto licence te kotelema awa ntina poto na beti likolo po jamais likolo puissance yango likolo kokita jamais koza moto mpe aza na poto wana eboma ye na etidi nini osalaki wana na etidi nini oyelakisi biso obeti boye kozwa motu te akufu. Il y a d'autres questions? Oui, deux questions, deux petites questions. La première, puisqu'il a dit ici qu'il était auditionné devant le ministère public en toute sérénité, est-ce qu'il peut encore nous confirmer sa déposition devant l'organe de la loi? On a dit que le pas le ministère public au Sambaki et au Sambaki bokengi nyonso moto abeti te moto intimidé yo te. Est-ce que vous avez confirmé la déclaration na yo liboso ya ministère public? Oui, question ministère public apozaki ngai oyo nazongeli na nsima apozaki nga question oyebi ke mitindo ya chef apesi oyo mitindo tokita na se oyebi ke ezali beba osalaki monene nayebisaki ministère public nayebi nasalaki yango beba mpo nakitaki na mitindo ya bakonti te me nakomi na maboko na bino bakonti na nga bozwi ngai aza na maboko na bino oyo nga napesaki na poste na ngai yango na esuka. asélectionnaki violation de consigne na meurtre atiki meurtre alobi kaka violation de consigne ayebisaki ngai oyebiki kokita na motuka chef napesi yo mitindo te okiti na ndenge na yo atangi eza ndenge ozolobaka te question suka pozaki nga unanga mpona sukisa na suka ya mwana ke oyebi ke kokita na mitindo na yo te na chef napesi yo ordre te ya kotire coup de balle oyebi ke kokita na mitindo ya chef na yo te ezali infraction aexplike na yo te nakwei na maboko na yo akonti nayebi ke nakitaki na mitindo te nakitaki na ndenge na makomi na maboko na bino akonti na ngai nakomi na mbeba na maboko na bino. Nous avons suivi sa réponse. Dès la prise de parole, il a commencé par dire oui. Nous allons tirer les conséquences quant au moment opportun. La dernière question, s'il peut nous donner un peu son programme du 31 août 2024. C'était un samedi. Le 31 août 2024. S'il peut se souvenir. C'était un samedi.
Rani, programme à 31 août 2024, samedi. Ce qui est au Koki Balissus. Programme à 31 août 2024. Ah, vous allez voir. Vous allez saluer. What? Dans le Corona à 31 août, vous allez saluer. Où tu as samedi? C'est ça, il y a invité. Il y a un hôtel, on a parce que 31 août, tu as samedi, aucun mois. Pour 31 août, tu as samedi, ils ont écouté dans un endroit. Dans un endroit, 31 août, tu as samedi. Moussa n'a pas de Moussa, 31 août, tu as samedi, dans un endroit. Il a invité 31 août, tu as samedi. Voilà, il était à la maison, mais il y a autre chose. Merci, Monsieur le Président. Le prévenu a dit que par rapport à la distance qui le séparait avec son chef, c'est ici jusqu'au poteau qu'il y a devant nous, où il était en communication avec son chef. Donc il voyait le chef et il s'en est aperçu de plusieurs dangers derrière son chef, qui lui a interdit de ne pas s'approcher, de rester sur place où était le bus. Je voulais savoir si, en échangeant avec son chef, le chef était en mouvement ou bien il était statique, en train de parler. Parce que nous tous, nous savons les attitudes qu'on adopte quand il y a un danger. Oui, chef nanga azaki na kozeri na bato wana batelemaki. Chef abujaki place na te. Chef alobaki pete ki chef apekisaki nde ki tozala na se. Chef azalaki pembeni wana abujaki te. Sabi mouvement moko te azalaki kosola na bato wana mpo babima baexplike comment bamenasaki moto wana nde bato balobima baexplike chef kala likolo. Il était statique ou en mouvement? Chef atelemaki bato wana baza na kati ye mpe patema liboso ya porte mpo ayoka bato wana batema likolo bazoexplike po azela bango bima me babimaki kaka te batema bazoexplike chef likolo. La toute dernière question, votre honneur, avec votre permission. Puisqu'il a été reconnu au cours de cette instruction que le meurtre a eu lieu autour de 2h, 3h, et le prévenu, en répondant à l'une des questions de mes confrères, il a également reconnu, je ne sais pas si c'est une coïncidence, malheureuse ou heureuse, que son chef direct l'a arrêté autour de 2h, 3h. En l'arrêtant, son chef lui a dit quoi, lui a reproché quoi, puisque c'est presque dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, on commet les crimes, les chefs ordonnent son arrestation. Alors, il lui a reproché quoi exactement? Oui. Place wana to bakangaki nga bazaki nga bakangi ngai. Bakangaki nga pete ke bakanga lo bakangi nga. Chef bapesaki ordre à maintenir nga wana. Akakoma ngati na lopango nde batindaki chef pe aboko akize mouvement pour ça kizaki mouvement na pena na yeba likambo akize mouvement te atiki bongo ba maintenir nga apesi ordre na ba policier abiki akela déplacer te kozana apesi ordre ba policier ba zinga na pena yeba ba masa dota mana boto zinga atambo pe to geto tiliki mutu ka jibe ku faire biso to tiliki jibe ti na station les places na ba bongo cadre na nuya za aji mutu kezo ozai na sali moto kabisa polisi apire kitiwana ezunga ekoti singa na kata ina ngati na lopango chef akizaki mouvement te. En d'autres termes, il n'a pas répondu. Mon continent est bisaki oteke o utogoma mutu. Ya mwana répondre oteke. Sa déclaration allait changer quoi par rapport à la violation des consignes commise par le chef devant prévenu, par rapport à l'infraction de meurtre? Qu'est-ce que sa comparution allait changer? C'est la raison pour laquelle on avait trouvé une opportunité de pouvoir appeler ce monsieur. Nous avons dit, monsieur le président. Oui, vous avez la parole. Monsieur le Président, que le ministère public n'est pas un juge. Et à partir de n'avait pas décerné même une réquisition au fait pour amener à la mort de ces quarantenaires. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas vu même une preuve que se sont passés vers une désert. Il faisait déjà sombre, monsieur le Président. La figure du défait que nous avons perdu aujourd'hui, monsieur le Président. Pourquoi le ministère public n'avait pas eu l'état de...
Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable membre de la Président, nous venons de vous dire sur ordre du procureur prêt au parquet de grande instance de Ghana. Mais Monsieur le Président, pourquoi faire encore des enquêtes pour chercher à connaître les noms de personnes qui avaient transporté le corps? Lorsque nous, on nous a dit que le corps se trouve à l'hôpital, ce que nous, ministère public, nous devrions faire, c'était de requérir le médecin pour vérifier si réellement le corps était arrivé. Ici dans le dossier, le rapport médical, la mort du défunt. Monsieur le Président honorable membre Tim, sans que nous puissions voir la victime en question. Mais lorsque elle est arrivée à l'hôpital, a écrit ici, vrai ou faux. Mais le médecin aussi nous a répondu, prévenu. C'est seulement celle qui concerne le gens qui avaient porté. Chercher les gens qui ont porté au lieu d'aller directement à la finalité, là où on avait déposé, que la partie prévenue nous a posé. Qu'est-ce que la victime faisait à cette heure-là, 1 heure, 2 heures? Mais que la victime, si vous vous promenez là, on va vous abattre. Mais quelle est cette loi-là? Sinon, on va restreindre le président. Là, déjà, la partie prévenue est en train de vous dire, c'est pas un homme à abattre. Et c'est la raison pour laquelle la partie prévenue l'a abattu, tout simplement. Parce que pour la partie prévenue, à cette heure-là, à cet endroit, voilà la partie prévenue vient maintenant. À l'intérieur de la parcelle ou bien à l'extérieur de la parcelle. Oui, Organe. Mais nous tous, nous sommes ici. Hein? Parce que si nous le disons, peut-être que la partie prévenue va à la victime. Il n'a pas dit que non, la victime de la partie, du siège du parti politique est cédée. Mais lui, il n'allait pas le voir. C'est sa version, hein, d'après sa version, que la victime et son groupe voulaient s'attaquer à eux. Donc la victime n'était pas à l'intérieur, parce que s'il était à l'intérieur du siège. Il dit que lorsqu'il a donné le coup de balle, c'était à haut, à l'air. Il n'avait jamais vu la personne. Le ministère public soutient que les deux, vous allez trouver des conséquences. Je vais passer à parole. Oui, attendez, le ministère public veut réagir. Merci. Oui, Merci beaucoup, Monsieur le Président, parce que le président qui venait s'en prendre au chef en les attaquant, j'ai tiré ma balle en l'air sur le champ. Le chef s'en est pris à moi pour me dire qui m'a autorisé de descendre de la jambe. Et il a continué. Donc, là lui-même dit qu'il a vu les gens s'attaquer à son chef. Et lui, il les a pourchassés. Et il lui dit, en les attaquant, qu'il a tiré une balle. Mais, à la côte 11, c'est là où lui-même clôture. Il lui dit, lorsque nous lui posons la question, maintenant qu'il y a mort d'homme par balle, et l'unique personne qui avait tiré cette nuit-là, c'est vous. Pour vous. Jusque-là, le ministère public parle des informations. Les informations à sa position. Et ça qui, pourquoi mettre la deuxième place ça, non? Merci beaucoup, Monsieur le Président de CBJ. C'était vraiment une question de précision. Je crois que ce serait aussi l'un des mots aussi considérable. Nous reviendrons au moment opportun. Il y a eu des petites questions qui nous ont été posées par la partie défense. C'est une question qui est posée par S'il vous plaît, vous nous avez posé des questions qui a ordonné la levée. Maître Moussa va revenir là-dessus. Et l'autre question, où se trouvait la victime, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et avant de répondre à cette question, une petite observation par rapport à ce qu'ils ont présenté comme désorientation, j'appelle ça comme ça. On veut faire entrer le tribunal d'Asile Brousse indescriptible en demandant au tribunal de requalifier les faits pour ainsi statuer sur l'homicide involontaire. Et nous faisons une petite observation par rapport à ça. Les prévenus qui avaient reconnu devant le ministère public les faits viennent de nier certains des faits qui ont été reconnus
Parce que comme le ministère public l'a dit, il a été coaché. Nous sommes liés au ministère public comme un cordon ombilical. Nous avons l'intérêt de les soutenir. Lorsque le prévenu vous dit, votre honneur, qu'il a tiré en l'air et que ses avocats conseils et les collectifs vous disent, ça c'est un autre aveu, vous disent, écoutez, monsieur le président du tribunal, ne pouvez-vous pas instruire sur l'homicide involontaire, alors que l'homicide involontaire n'est rien d'autre que le fait de donner la mort à quelqu'un sans l'intention de la lui donner. Donc ils reconnaissent qu'il y a eu mort d'homme. Ils reconnaissent qu'ils ont tué, mais par l'absence de volonté. Nous disons qu'on doit instruire sur le meurtre parce que nous avons suffisamment d'éléments pour démontrer qu'effectivement il y a eu intention de donner la mort aux découyus. Voilà pourquoi, lorsqu'on veut désorienter les tribunaux, on avoue pour dire, écoutez, si par miracle il y a eu mort d'homme, mais c'est par homicide involontaire. Mais le dénominateur commun entre les meurtres, qui est l'homicide volontaire, et l'homicide involontaire, c'est la mort. Voilà pourquoi le ministère public avait trouvé judiciaire d'instruire sur les meurtres que nous demandons au tribunal de s'y atteler pour pouvoir démonter l'intention criminelle au moment opportun. Donc il n'y aura pas lieu de requalifier les faits, mais il y aura plutôt lieu d'étendre la saisine du tribunal à l'infraction de la dissipation des munitions de guerre. Par rapport à leurs préoccupations, votre honneur, le conseil qui est par devant vous, a beaucoup d'expérience en matière politique. Donc ils sont des néophytes. Puisque les militaires ne font pas la politique, c'est effectivement ça. C'est pourquoi ils sont ignorants. J'ai été secrétaire général d'un des partis politiques de la place. Je sais comment s'organise la sécurité des sièges des partis politiques. Tenez votre honneur, il y a des militants ou les membres des partis qui veillent à l'intérieur de nos sièges. Ils se relaient avec ceux qui sont en dehors du siège, généralement placés devant les portails. C'est ainsi que les découyus étaient à l'extérieur du siège, devant les sièges. S'il n'y avait pas de gens devant les sièges, la Jeep n'allait pas s'y arrêter. Puisqu'on ne poursuit pas les bétails, on ne poursuit pas les insectes, ils ont vu des gens devant les sièges. C'est ainsi que ceux-là qui étaient devant les sièges, qui ont vécu les faits, vont être cités comme témoins les uns et les autres comme enseignants. C'est là que le tribunal sera suffisamment éclairé. Je me laisse compléter par Maître Moussa pour la question liée à la levée du corps. Pour la parole, nous avons les PV, c'est numéro 2, au niveau de la police, de M. Bassoale et DJ Liguen. Si nous allons à la côte, à la page, je pense que c'est 3e page, il dit ceci: je vois venir le policier Iyoko qui a violé ma consigne et est descendu de la Jeep pour tirer, je ne sais pas pour quelle raison, car il prétendait poursuivre les gens qui voulaient m'agresser pendant que, personnellement, je n'avais vu rien remarquer de tel sur les lieux. Plus tard, vers 23h, donc là, je parle seulement de ce passage-là. Monsieur le Président, vous avez compris. Ici, on est en train de se prouver ici pour vous dire non. Il voulait protéger le chef. Mais le chef lui-même vous dit, lui qui est descendu, il a dit aucun danger. C'est le chef qui le dit, je pense qu'il passera ici. Ça, c'est le premier élément. Donc, on veut vous amener dans une forêt. Et je ne sais moi comment qualifier. Il ne faut pas suivre leurs arguments, Monsieur le Président. C'est un membre de la composition. Ils sont en errance, vous comprenez. Mais ce Nyoko sait qu'il va passer par les armes. Il le sait. Et il tente de se soustraire pour dire non par la bouche de ses conseils. Lui qui est passé aux aveux, même ses conseils sont revenus par rapport à ça, ils sont passés aux aveux pour dire qu'effectivement il a tué. Mais voilà la différence qu'ils veulent faire. Non, nous avons tiré involontairement, c'était une sommation par impossible, la mort est arrivée, condamnez-nous
l'homicide involontaire. C'est une fuite en avance, Monsieur le Président. Vous n'allez pas suivre le regardement. Vous allez revenir sur les faits tels que lui-même les a présentés. Il est passé aux aveux. Son chef hiérarchique qui était avec lui a également dit la même chose. Donc ils ne se contredisent pas sur ce point. Il y a des évidences, Monsieur le Président, sur lesquelles on ne peut pas revenir. Première évidence, Yoko dit effectivement, 1-2 heures, nous étions devant le siège des décidés. Et là, je précise, nous sommes sur l'avenue Triomphale. C'est pas sur l'avenue Triomphale. On n'est pas dans le cas. C'est pas sur enseignement. Nous sommes sur l'avenue Triomphale, numéro 3. Sauf erreur de ma part, numéro 3. Ça, c'est la première évidence. Il reconnaît être sur les lieux. Deuxième évidence, il reconnaît avoir violé la consigne de ne pas descendre sur la Jeep. Troisième évidence, il dit qu'effectivement, j'ai tiré. Il a également violé la consigne de ne pas tirer. Quatrième évidence, il dit oui, j'ai tiré. Mais là où il ne veut pas entendre parler, lorsqu'on lui dit quand tu as tiré, tu l'as tué. Il vous exige même qu'on lui apporte le corps. Mais cet assassin, Monsieur le Président, sa victime est à 0 mètres, Monsieur le Président. Sa victime est à 0 mètres ici. Son esprit est en train de l'envoûter, Monsieur le Président. C'est pourquoi ses avocats ou ses conseils sont également envoûtés par l'esprit de Jires Manzanza, qui ont dit qu'effectivement, il a commis ces faits, mais vous allez réduire ça à une infraction de l'homicide involontaire. Monsieur le Président, c'est ça déjà les affaires. Je ne retire rien, je n'ai pas insulté, j'ai dit qu'ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés par l'esprit. Vous l'avez traité d'assassin. Là, au moins, vous pouvez retirer. Le tribunal, jusque-là, ne s'est pas prononcé. Je dis le présumé assassin. Merci, le présumé. Je dis le présumé assassin. C'est du droit. Et là, attendez. Poursuivez. Merci, Monsieur le Président, pour la... Ça, c'est un autre l'écolo. Tu veux dire l'écolo. Ceux qui tirent déjà, pour ça, c'est dans la société. Et qui t'a combien de mètres? Pour ça, c'est dans la société, c'est dans les bêtises l'écolo. Et alors, c'est dans la puissance. Et qui t'a dans la place, voilà. Et qui t'a dans la place, c'est dans place, c'est dans la bêtise balle. La télémie, ils ont fait dans la position au bêtise là. On a bêtise en tout droit, bas l'écolo. C'est pour la position, on a bêtise à tout droit. Et qui t'a. On a eu qui t'a combien de mètres? Pour la masse, on a bêtise l'écolo pas. Et qui t'a le bousson dans la maille. Là, juste le bousson. Le bousson dans la maille. Pour la bêtise, on a tout droit. Ok, oui, maître. Je pense que le tribunal va tirer les conséquences parce que nous ne sommes pas experts. Si c'est ce qui doit être fait, nous allons tirer les conséquences. Alors bien qu'on quitte Liboso Naye, il y avait, avec tout ce qu'il a dit ici, il n'y avait personne devant lui. Il n'y avait personne. Et même lorsqu'il dit qu'il a tiré à l'air, bon, il y a des experts ici, parce que je l'ai dit avant que l'audience était pédagogique. Donc, si par notre comportement ou par le comportement de qui que ce soit, nous faisons autre chose que de rendre justice, et je pense que ça ne sert à rien que nous puissions dire écoutez, nous servons la République, nous tous. Je pose la question par rapport à la balle tirée en l'air et le prévenu a dit qu'il a eu à tirer des balles dans sa vie dans le cadre des opérations à l'intérieur du pays. Je suis fils d'un militaire. Je voulais poser une question au prévenu. S'est-il établi exactement une différence en termes de son entre une balle tirée en l'air et une balle tirée à bout portant? Puisque les rapports médicaux attestent bel et bien qu'il y a eu une entrée et une sortie d'une balle dans les corps de notre victime. La balle tirée en l'air a un autre son que la balle tirée à bout portant. Puisqu'il a reconnu qu'il a eu à tirer des balles en l'air. Et c'est l'unique balle qu'il a tirée en l'air dans sa vie, quoique c'est faux, on va démontrer lors de la plaidoirie. Mais puisqu'il a eu déjà tué dans les cas des opérations, c'est ça, c'est ce qu'il a dit en d'autres termes, à l'intérieur du pays. C'est votre honneur, les opérations légitimes existent. Lorsqu'on combat par exemple les M23, on peut tirer sur l'ennemi. Il ne faut pas lui faire avaler ce que lui n'a pas dit.
Il n'a pas dit ça. Restez dans le cadre de ce dossier. Votre honneur, il a dit, s'il vous plaît. Je rectifie, il a dit qu'il aille attirer, s'il vous plaît. Les experts en balistique sont là. Il aille attirer dans les cadres des opérations à l'intérieur. Même sur le plan théorique, l'expert que vous êtes, votre honneur, vous savez, vous, puisque je vous connais, distinguer les sons d'une balle tirée à bout portant qui pénètre un corps et les sons d'une balle tirée en l'air, s'il sait distinguer cette différence-là dans le cas de sa formation, même théorique. Ils ont la différence à la son. Oui, ça veut dire ils ont pour alerter même si bateau va public donc quoi petit ça c'est bêta. À bout pourtant on a le bêta. Ils appellent le fait non sur son nom sur ça. On va tirer les conséquences. Oui, mais allez-y. Merci Monsieur le Président pour la parole. Je voudrais ici, Monsieur le Président, poser une question. Bien que cette question, ça fait presque 40 minutes, n'a pas toujours trouvé de réponse. Mais ici, je vais faire poser la question par votre trichement au ministère public, Monsieur le Président. Si le ministère public peut confirmer au tribunal d'avoir déclaré par devant ce tribunal, dans sa narration des faits, Monsieur le Président, à la question de savoir qui avait ordonné la levée du corps, si le ministère public avait dit que selon la partie civile, c'est un procureur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Nous avions la levée du corps. Mais comme cette question revient à maintes reprises, il faudra que nous puissions mettre le point sur les i. Ordonner la levée du corps est différent d'ouvrir un dossier judiciaire par rapport aux faits. Le procureur a ordonné la levée du corps, mais le dossier a été ouvert avec un numéro RMP à l'auditorat militaire de garnison. C'est là où, lorsque on a clôturé l'instruction au service spécial, le dossier a été envoyé. Raison pour laquelle, dans les dossiers, il ne joue pas le PV de constat, parce que le procureur n'avait fait que procéder à la levée du corps. Et nous, ministère public, comme il n'y a qu'un seul ministère public, nous avons fait la réquisition à médecin au lieu où le corps a été transporté. Et vous avez la réponse dans le dossier qui atteste effectivement, parce que nous n'avons pas requis le médecin directeur de Mamaye ou comme on l'appelle maintenant l'hôpital de référence. Non. Et de Renaissance. Non. Nous l'avions envoyé à l'hôpital des cinquantenaires parce que c'est là où on nous avait indiqué que le corps s'est trouvé. Et c'était après la levée du corps ordonnée par le procureur. Et Monsieur le Président, honorable membre de la composition, lorsqu'on fait le PV de constat, on garde ça. On le garde, le PV de constat. Et le procureur peut même ordonner de loin. Même de loin. Il peut ordonner à ce qu'on procède à la levée du corps. Parce que l'essentiel est que le corps là ne reste pas là-bas pour être décomposé. Et c'est la raison pour laquelle le procureur, même de loin, il peut ordonner à ce qu'on procède à la levée du corps. Et c'est ce qui a été fait. L'ordre et la levée du corps a été donné par le procureur, mais le dossier judiciaire à l'auditorat militaire de garnison.
soyons na titre ya renseignement déclaration na yo oza mokonzi na yo. Oui, mon major. Voilà. Esa biso na komona mutu na yo. Bana site. Souvent bana site wana okoyeta bango mboka na eza wana. Bon, moi, je vois oublié la mutu. Nadira de minero za na meza na oublié la mutu. Il faut yeba mboka papa na yo. Eza nini? Yo yebika mboka bato mosusu. Ya yo oyebi te oyebisa bana yo nini. Histoire na yo ya mboka na yo ekokendela bango. Ofele. Olobi village na yo oyebi te. Secteur. Secteur na Lac Tumba. Secteur? Lac Tumba. Lac Tumba. 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 Lac Tumba ou bien Tumba? Lac Tumba. Lac Tumba. Territoire là? Territoire là, ils habitent Bikoro. Bikoro? Province là? En 2006. Oui. Aux armes Tatala. Oui, je Bala. Na Bala. Comment moi c'est là? Sandra Ndombe. Sandra Ndombe. Oui. Vous avez Bala Boni? 7. Bala 7. Oui. Vous semblez la Wad? Catholique. Adresse là? On peut s'assumer pas avec les filles. Oui. Hein? Est-ce qu'on va là? Oui. Vous avez le numéro de téléphone? Oui. On peut s'assumer pas avec les filles. Oui, chef. On est dans le but pour la déclaration dans le titre de renseignement. Hein? Oui. Dans les nuits, on a aussi au salut de la route. Dans les nuits, on a dépassé déjà à 15 ans, 16 ans. À 15, 16. On doit avoir commandant de compagnie. Commandant de compagnie. On doit saluer la bonne commandant de compagnie. Quand il y a un commandant de compagnie, on a une deuxième compagnie, pas qu'on aime mener. La deuxième bâton, pas qu'on aime mener. Les colons, on a tout le temps à Mobondo, na kwa mutu. Mbula boni ndeto sengi. Kazi ya mwana kwa nazo. Na sali place ba commandant compagnie 3 places. Mbula boni déjà la qui commandant compagnie. Bon, il faut qu'il y ait pas 7 ans. Pas 7 ans. Oui. Ok. La boutou ya le 9 octobre, le 10 septembre, sans ans. Yo zalaki de service au zaki Taroban dans la Zaki de service. De service. Oui. Vous avez des services là? Zaki na Leni. Na Leni. Oui. Vous avez la Moussalani. Zaki compagnie na Zaki engagé attaque piqué. Vous avez la combien de jeeps? Dans Leni. Vous avez la disposition. On a jeep à disposition à mon tout. Jeep est à commandant de Ozawana et dépendant na bureau 3 na biso. Ce qui est ozali, nous na Zaki na piqué, ce qui panima bimisa batu. Ba ko benga au chef piqué yaka so ba policier OK na mon intervention. Sur la boutou on a dit combien de fois? La boutou. Il m'a dit le 9 il a boutou on a 22h. Tobimaki na plainte moko ya mutu moko ayaki akofunda leki na ye bango moto keneti na ndako bango papa na mama bazwi mwana babimisi ye ayibaki bango babiloko bakabelo na banini tozwi bango toyi na bango mpe ti wana toke mpe na moto atekelaki tozwaki ye kaka na ba 21 est-ce que ça permis? Ça permis ezokota na mission na bino ya leni. Bon. Les amis, bisous déjà sous-ordre. Est-ce que vous comptez la mission à Bino? Chef. Il y a aucun de la 21h, vous avez dit Tabello. Aïe, comme ça. Ok, mon juillet. C'est pas la même chose à la plainte à nous. Chef, je vous ai une telle intervention. Quand mon doyer, on a à se plaindre, je vous ai un petit euro. Ceux qui vont se plaindre. Un petit euro, ils ont la police et la proximité. On est dans le territoire. Autaki na souci oyo ezali
ezali approche na bango wana na sayo bauti wana baboyaki bayi bazaka des éléments oyo baza na kwana bayi baza des éléments yango wana bayisa babokeli na leni to baki basali plainte bayiba na biso iyoko obilaki na ye na 2 heures tozalaki na état major eza na jeune moko ayaki wana babetaki azalaki ya kozoka awa bakataki ebilamba ntango jeune wana ye ase plaindre na bioto wana biso na batela nga azalaki na état major na biro na nga kuna batindi bango babengi ngai naye koya bayebisi nga bozwa moto oyo na triomphal baminanse ye babeti ye atekaka banguba babotoli biloko nyonso na mbongo tobimi mpe ti wana okoma toko ayebisanga totelema awa menga nayebisi ye oyo eza parti ya sd ya faili o te chef bato bamenanse nga baza awa ngaisi bango kobaluka na baluki nayebisi bango nyonso motu moko te akita awa ozala bino nyonso na jipe po oyo eza parti politique bakokanisa batindi gouvernement tindi biso po baza bato opposition natiki nakei na jeune wana nga moko ti wana nakomi totoki porte bamosusu bazalaki likolo bandi koyisanga chef oyo eza makambo na biso moko ye alalaka awa aza impoli ngati bango bobengela nga responsable na bino babengi jeune mo bando obeta dame na kati na porte na bango eza ya kokanga baye na lidusu wana na suka ya porte eza na lidusu ya monene bandi osobola na ngai na quelques minutes namonaka jeune wana nazalaki ne amati mire akoti kuna na kati bango mpe bayesi ngai chef omoni akoti awa tozalaka biso na ye bon ntongo nayesi bango bobetaka lisusu te biso nyonso toza bakongolais ata aza na nyongo na ata asali oyo likambo kobetaka te obalukanga na balukaki naoki coup de balle ntongo naoki coup de balle na bandi natali na jeep wana jeep nazalaki na 11 personnes tozali prince eza out jeep etelemi na prince po afailo eza na camion ya bleo ntongo naoki coup de balle na baluki natali jeep namoni bato nde bazalaki 11 so moto akiti mpe moko yeba eza te nga natalaki kaka na bule kutu bato na kote ya direction ya kokota légion kote ya robo wana kote ya robo nga kasi bato balobeta masasi wana nga bandi kozonga vers jeep naye komona yoko azoya bo ntongo auti koto kuna kote ya triomphal kote ya robo auti bakoto kuna na molili kuna eza molili na butu ata tokei so botelemi na failu esika mwinde epelaka place nyonso ezaka pa failu na ngambo eza bakamion moko eza garage batekaka badendo babiloko na bango wana na so ozozonga mpono keleve epaeli pepe esika mwa terrasse moko eza bar moko eza wana ya badesina primis eza na 2 parti politique elandani mpo koma pa failu ya uti kuna ngai to na telemi natuni outi wapi o chef nauta kuna bato mo bando ya vers yo nabeti kunde bali likolo yo okiti na ordre ya nani ote chef namonaki mpo na protege naesi mbala moko mata na jipe naesi bato nyonso nakangi yo mpona violation de consigne na diffusion de mission de guerre ntango totelemi wana tomati na jipe eza na moto esika ya utaki kuna mpe toteme pafailu moto abimaki te bango nyonso bazalaki na kati kuna moto abitikala kozala libanda te soki ye esika akendaki kuna nga na ye biloko yakende osala ye akomi kaka bato balandaki nazongi na ye na maiti na jipe ngamo nakangaki ye ntina memi mpe na ye natiki ye na eta major kuna na siège ya parti politique eside wana ntango okomaki estce bato bazalaki libanda bamosusu bazalaki libanda bamosusu baza na kati baza zingazinga okutaki nini chef na bayero wana bonjour donc tokomi wana na désert eza na motu moko te azalaki libanda eza na motu moko te azalaki libanda so bapembeni banzelo ezokota kuna boye ti ozonga pa payo estce bato bazalaki
moi je kozwa nzela oyo ezokota kuna na oyo ezokota do soki otelemi awa eza trajet eza ntango lekata na ndako etage pakota pafaolo ti obima na prince wana obima na prince oyo ezongaka ekendesa yo eza trajet olongwa wana sokende na séminaire mutu nga namonaki mutu te soki nga namonaki mutu ye soki nga namonaki mutu oba te mutu akweyaki nalingaka nazwa jip nalinga nakende ti wana nalingaki koma ti wana na ye nalinga nakanga ye mbango nde na nsima mais ye ntango tozongi na ye nga nakangaki ye kaka na violation de guerre eloko nga nakangelaki ye yango wana ti tozongi na bengi jip ekufi biso bango mpe batindikaki yango na ye selo ngai eza selo ngai na ye soki azalaki sire abomaki mutu wana ntango jipe ekufaki biso to na kiti ya bango kolongwa banda shaba ti tokoma na nini na situation oyo asosa wana po yango nde tenga atongosa alingaka kima pa wana motu nyonso akomaki me napesaka ordre baya bando veye po abeti masasi nakangelaki na infraction ya masasi oyo abetaki na violation de consigne siko boyokaki te kelo na masasi wana motu moko akufi nde ntango bozana bato bakangi baboli mutu basali boye oyokaki eloko moko te bonjour soki moto akufi batie moto akufi liboso ya faulu die metan na bana nanga bakufa ata nanga nazwa problème c'est que ye lisasi ana soki ezwala ye moto kuna bango mosusu nde na batongo betelema nini bakozwa edembe wana bayaki nango ti wana po ngai babimisa moto wana po plainte na ye eza na nkombo na ye eza mpa na biso na leni plainte moto asalaki moto akufi eza oyo asalaki plainte ubie moto mosusu te oyo asalaki plainte ye akotaki asotaki mire akoti kuna na kati ntango akoti na kati eloko esengaki epuse nga na baluka nayebisa bango tolongwa namoni oyo eza makambo na bango ya bapolitike ya parti na bango bango mpe bayebisa nga na kati kaka bongo babi aza leki na biso bango moko na kati oyo akufi wana soki moto akufi c'est vrai na kuli balinga nayokaki soki ye ayebi esika akendaki kuna abetaki motu masasi akufi soki abetaki mpe motu masasi na ndenge tosekelaki na jip alingaka kima aza sula alingaka kima aza sula ye ayebi te ke bino bokomaki kote wana wapi kote ya kendeki bino bokomaki te kote ya kendaki est-ce que bolandaki après coup de balle wana moyo boverifie bakote wana soki kimia ezali bonjour bonjour ye ntango alobi nga nayoki coup de balle ye eza ntauti ti kuna na yene azongi nga natemi na porte ya jip ye azongi ngai nde natuni ye yo okiti na jip mpona nini ode chef namonaki bato moko bazokatisa kota rogo kuna rogo eza na suka kuna eza kota fayelo te abi nalandaki bango nakemisi bango wana ese okiti na ordre ya nani mpo ozalaki na balingano na jip après kokutuna ye motuna wana est ce que olobaki kelongo tolanda nanu totala soki bato yango baza banani parce boza na jip bokitaki na direction wana mpo botala na nzela tozongaki tozongi nga namoni ata motu te nde tozongaki namoni chaque so namonaki moto akwei nalinga nazwa ye na matani na jip tonga tokende tino pute na biso na leni na nzela ozongaki nzela ya sayo nzela na biso tozongaki yango tuli ya sayo nzela oyo te nzela boyo eza sansini tokendaka yo tourne boye boso ozonga boyo eza sansini botourne ti tozongi tokoti te tozonga biso tozongeli boye tozongi toke tout droit tobimi victoire pa mwinda ebanda opela rouge tokomi na station victoire baoteka te na longwe na tomi na oyo abongoli tozonga na sayo tozonga nzela oyo tobimelaki te yango wana nzela asosa nzela oyo tobimelaki esika nzela oyo tobimelaki eza esika liboko mais chef nzela na kozonga eza sansini biso tokozonga na sansini te eza jipe ya polise po polise eyekanga moto akende sansini
soki tobi toketi na pongabi tobaluki na stade d'Amantite sopesa nini situation eza te moto ayebaka moto so akufi soki ezalaki biso bato bagangaki moto akufi oyaki bato oyo bazalaki wana yo nde mokonzi policier na yo abeti masasi ayebi soki nalandaki bato mais il faut vérifier soit poursuivre bato wana boyeba soki ndenge nini soit otala eske moto azwi lisasi bato wana bakini mais yo ocontinue otiki nzela oyo esika yake azalaki so okoyeba ndenge nini ke moto akufi ube bato wana bazalaki banani okoyeba ndenge bonjour nakoyeba soki bato oyo alandaki namonaki bango ata bazokatisa prince ubaki namoni bango eloko nini ezolakisa oke effectivement ye alandaki bato wana ye moko banga nazalaki na porte ya faille nazosolola na bato wana ye moko tia kiti nga napesi bango jupe mokongo jupe ezomonanga bazotala ngai ye nga napesi bango mokongo ale tosisa nga nasisi kosolola na bango ntango jeune wana sote akoti kuna pa bango bafungoli porte bato afaoli bafungoli porte yoka otelemisi jipe ye akiti j'aime bien qui dit moi. Après, yo akiti. Yo kei kuna mais après yo akiti. Ça y a qui va faire la monité. C'est là ce que tu n'as ngaïba. Pas policier na on sous patika la bazaki wa. Bazaka na ji. Yo ka tangu ya beti masasa azozonga. Est-ce que tu as rapport que amona ki bato. Otuna ki ba policier na on sous soki bango pe amona ki même bato wana. Bonjour. Tango ye abeti ntongo na siso solanga bato wana nga nazozonga mpona tolongwa na jip tokende nga nde ntongo nazopaluka naoki coup de balle obuga naoki coup de balle natali jip ezalaki na 11 personnes mais nayebi te to namoni kaka effectif ezalaki 5 na 6 wana namoni kaka jip eza plein ngaku nakanisaki eza mosusu bato mosusu kuna babeti masage apesaki yo rapport erni nazokoma ntongo nga nazongi nde nazokoma averti mpo nga na matana jipe yango wana ngai namoni ye azoya auti koto kuna azoya ntongo akomi wana natuni ye okomi linase ndenge nini o chef namonaki bato